depuis qu'à la défense. Voilà, est-ce qu'on y a déjà photo na Fali? Bon, ben il va dire à la relation. Voilà, Tinani nous avons une photo ya na Fali te na. Bon, traité est fausse parce que Bomoni a vu photo na artiste Amboka, Ferregola. Pour akoma na photo na Fali, ta mususu vie pas au mona, on dirait faut senga pe ba principe mo bona makamoko boy. Oui moka lobaka. Ceux qui déjà dépassent la limite moko boy. Yo na évidé. Ah. Ok, Splendeur Bongo, et cette sonanu, yo oza côté nini, oza côté ya Empire du Mal, to oza côté ya bateau bazana bango naître ya ko peut-être ko. Il a construit sa carrière dans les mensonges. Dossier Gauthier Sey. Tala siko niveau bongo. On a un individu. Aye pas les qui na teva lo ba fallait atongi carrière na mensonge. Mon nga fana na studio na studio fabrica sawa Leni Biden sawa. Fabrice sa nzembo ozana. Leni Biden sa zamu tavanda na pota. Ebi se bloko mususu zoti en kata nzembo koloba te aux artistes faut la vision. Acha kini autotune? Te chanteur moko ya mboka zo proposer ninga sa ba nzembo mususu ya libanda. Sko ayebi se koloba te un jour ko kango tango lingo sa makambo. Splendeur Mbongo, artiste Fally Ipupa, parce Aza accusé, voilà le mot, Aza accusé par rapport à dossier moi en tout cas. Les gens disent que Aza Nassima, il y a Kisinjora. Et ça normal. Pour ayebi flatteur, ayebi pena flatteur te. Abanda musique kala kota la boye bage oyo. Omona sobo pese temps. Bon tike lo peta bo ba monyo penda ke okozongi na poto va comprendre ya zangulu. Ah, Sarah, non, là, si je comprends bien le fait, il y a une photo, on a fait rigolo là. Mutazo Lukata Beta, Soso Arena, il suffit que comme Arena. Ataling Zanzalangi Arena, il suffit que ça l'arena. Arena. Voilà, Mututu Azolinga Beta Arena. Fali Mutoye la biso Arena, Toko Fiolomide. Et ça déjà faux et archi faux. Ote Kababiye na Arena, et puis Bapi Melo Arena. Faux et archi faux. Mais opposé là, ce qu'il fallait à Zato Robetatin, Zela na merci Fally, heureusement que Fally à Merci Fally par rapport à quoi? Parce que Fally babaté msaye basoda et puis ba concerné créer ba trouble et tout, mais le lo fait razo kiende akei ko beta mais to moni kimia ezali mutu nyonso ozali concert. Ce qui disque d'or, balobi ke eza ya magui. Combien de fois trophée? Ce qui disque d'or, tant Fally, quand Fally mutazana mbongo ya soma disque d'or na ba trophée. Pendant que on nyonso batambola na ba jeep to mona ga ba benga ba pe ba millionnaire. Il a construit sa carrière dans les mensonges. C'est l'une des raisons où qui ont par contre, les ba leader muso ayemba kazo ça va faire nazo yembo ndire nazo yemba te bozo télématé. Parce que belle voix bozo komisa mutazo yemba mazo déclarer sur ba télém. À quoi sert l'autotune? Ngana lobi boy, yango na peso réponse. Au moins l'autotune, bataka ngo selon goût ya moto azo sa musique na yo na studio. Dans ce cas, c'est un dictionnaire et comme la biso autotune, c'est selon goût de la personne. Lelo allié sa kalisu souté. C'est que Fally pour passer allié sa qui musique. Yo kana soko bito kene makama fiche na koya ko lobelo baba fiche mususu abata na ba jour ngo eleka to mona pe concerté. L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Engalima à Kinshasa.
en croire. Amis internautes, merci de suivre cette émission présentée par Jenny Massanka, Queen de la presse. Merci d'être fidèle sur Congo Mokili Télévision. Merci pour vos suggestions, remarques. Merci pour vos critiques. Pour votre critique, mais pourquoi pas critique pour y salariés de côté moi perfection quoi. Merci pour vos conseils. Merci na batunyo so o ba partageaka ba émission na bino. En tout cas, je vous assure que vous êtes le fan le plus super du monde. En tout cas, ça nous motive et ça la biso bien. Les autres, ça biso vraiment. Moi, bon, pikiliki na musala quoi. Continuer bongo et ça la ke. To meme la rabino toujours d'actualité nenge bo lingelaka ezala. Lelo, je suis avec Splendeur Mbongo. Splendeur Mbongo, c'est un écrivain. Splendeur, c'est un parolier. Il est un artiste musicien. Voilà, aujourd'hui, je vais essayer d'entretenir avec lui. J'ai dit un grand merci à British Photo, le Palais de Bruxelles. Merci à toi, Dias Loutete, na Paris. Merci à toi, Yves Touloumbutu. Pourquoi pas à Jonathan Nzabou. Voilà, vous êtes tellement nombreux à nous suivre. Alors, restez branchés, bougez pour Mambamalamou et Zali. J'ai dit déjà bonjour à mon invité, Splendeur. Bonjour Jenny Masaka. Et c'est moi au monde ailleurs. Vraiment. Moi, nazala beaucoup plus na respect na bino presse. Na bimagi kutu mais na kati na moni na oumela. Donc na yeto ça l'émission après nazonga na quoi. Et ça lit bien ma casse, et ça lit bien na monde vraiment qui considération Zali. Oui. Biso na vie to lukana biso pe mi mbongo te. Respect na considération. Respect na considération et les nyonso. Donc ceux qui battent bazo considérer pour déjà ko benganga to ça l'émission ça déjà considération. Donc après faut na zone c'est longo. Beaucoup de gens ne le savent pas que le fait il y a kobenga mutu porter choix non pas mutu ils a déjà marque à considération parce que ceux qui osaki insignifiant ou osaki important devant ya koka kobenga otia ça dans l'émission. Voilà. OK, bonne santé. Te santé pepele. Vraiment na moni kaka na moni voilà na sentir pe ba kisani ya na makasi ya Nzambe kaka toujours vivre na bato balingaka komona ba artiste ba souffrir te ba balingaka ko aider ba artiste nde ba aidera biso kaka. OK. Voilà. En tout cas. OK, Splendeur Mbongo. Les tobeta moi masolo belé, tobeta moi masolo belé maintenant za moki, les faire nos moi rapide même ne lobel na ngai pour yozobima, moi aussi j'ai d'autres choses à faire mais tellement que l'actualité nous oblige. Ya moni to kutani awa. Ipsepso nanu, à quand la sortie de ton album? Oui, album normalement année oyo et aussi la terre obima mais na fin année. OK. Na ngela bisa na début année au moni pe kozala na bato lokola ba ve na biso ba aigle. Baza bato banda musique kala, baza na expérience. Okoza na savoir mais expérience ya ka mutu soki pozo umela. Na makambo pozo kutana nango donc yaza beaucoup plus mutu ya koyoka pe ba conseil. Na bisenga te. Il faut single nano ata mois 2 mois 3 après okoya ko bimisa album pour la terrain ya moni na stopper pe donc nazo bonga masiko na tila bango single kala mingi tawa ezobima déjà. OK, au fixer dans date hein. Ezobima na mars. Na mars? Voilà. Ah, je suis certaine que le 8. Le 8 mars. Voilà. Parce que bino borata biso te moi na biso ba maman vraiment na sepelaka na ba artiste na biso ndenge ba honoraka biso hein, ça fait du bien. Ça prouve que na mboka na biso penza ba artiste baza en considération mingi ya ba maman. Ba maman nde basala ba biso bana mibali tozala na bon et surtout beaucoup plus nga ta père na biso asenga mutaliboso mais so mère asenga na sima na opesa mère faire oser la pena na sima donc na respectera ba maman makasi. Bino 9 mois moi malaise azemi à 2 mois on ça ne va pas. Voilà. Vraiment. OK. Et ça titre nini 1825 jours. 1825 jours. Ça veut dire quoi? Et niveau là ça 5 ans. 1825 jours et un ezaka 365 jours parce qu'on a sangisi 5 ans ndepesi 1825 jours comme Nzembo 5 ans.
oyembeli ba mama to oyembeli nani? Te na yembeli ba mama te na yembeli mobali Créance Lusala aza na Amérique na pesi bambote donc na dédié nzembo wana epa na ye. OK. 1825 jours. Est-ce que tu as un extrait nango? Te bazala pena patient babomba omoni biso ça ba mélomane elengi. Tolinga mbala moko bazwa eloko pena mama po na panzango pe moi teaser epanzani trop na réseaux sociaux. Na comme on a coûté on dirait ce que bimi on dirait bat boyer bah déjà moi une grande partie. Mais ça la bon. Comme on a supprimer ngopo. Non. Ba mesani nango moi trop. Et on a zo linga lisusu te pena ko komisa ngopo ezala déjà so bato pe ba mesani eloko to mokolo obima pour mon teaser eleki nzembo na makasi. Yango fo ko bomba ka toza ta na mo esprit ya aigle azaka atieli bino teaser na tongo na pokwa nzembo ebimi. Voilà. OK, pas de souci. Tu es là. Le 8 mars, c'est appelé Moussikaté. Déjà le 28. Dans 13 jours. Voilà. Dans 11 jours. 11 jours. Bah, jour, il y a autant une semaine. Dans une semaine. Non, bah, 11 jours, 9 jours. L'autre, le 28. Oui, moi, c'est la une semaine. Le 8 mars, et si moi, ici, le 29. Ici, la lobby. Voilà. Okay. Une semaine, en Damukaka. Ah, d'accord. Tous là, on au memel biso, bimi côté nini, Splendeur abimeli penza côté nini. Tena kepe na nzela ya ekachaka et puis na salima mokso ya o venanga fali asala na bekachaka. Eza pe na kata nzembo wana. OK. Voilà. OK, dans pas longtemps tu découvrir 1825 jours. Splendeur. Splendeur, dites-nous d'abord, quelle place occupe-vous dans la musique congolaise? En tant qu'artiste? Ah, sikoyo wana ngai question. Oui, bien sûr. Te ngana sikoyo na na place te. Comment na place te, explique-nous d'abord. Sans album na terrain, single ezate naza déjà na kati na ko tout atolo te na banzembo na komela bato. Wana eza déjà lokwa bana bota na ba makango mais sikoyo na ko ya kozwa place ba fanatique ya la bonne musique ba kopesa nga place na nga tango ba komona ba œuvre na nga eboya. Pour le moment bato bazo ba pesi nga place mingi na o nazo dégager donc nga za vrai na o nazo dégager bato ba pesi nga place siko likolo nango nazo dégager parce que mo lobi sans album sans single te na ba vérité moko na tiakati eza facilité lelo bato bakazala soko lingi oya kota moi lumière place moko boye. Il faut voir au taba œuvre belé na mboka donc mboko so ezaka avant au ta lumière place molili eza il faut zaka na ba œuvre belé. Mais est-ce que c'est vérité artiste eza œuvre c'est que ba ingénieur baza na droit ya kolobate pour ba ingénieur ba na ba œuvre na bango eza ba son ba salaka au bois qu'ingénieur mutaye ingénieur JP Kiss mutaye ingénieur Simplice Jazz. Simplice aza na droite ya koya koloba so amoni makambo moko boye po bato na ye Simplice asala ni donc balinga ingénieur azwa miko atia yemba kongola azaka bongo donc bazolinga nanu Splendeur akoma na droit ya koloba makambo abimisa na album or ezaka bongo te okoki oya déjà na avance ya kotia balumière place molili eza ntango otia œuvre bato bacomprendre siko makambo bande koloba ozalaki na raison. Mais Splendeur c'est un musicien pas artiste, un musicien. Oui. Côté parolier, tu là, parole, tu là, œuvre na yo, il y a esprit et tout. Na sala déjà œuvre na moki. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors côté musique, tu là, artiste AP Sabiso œuvre na ye. Après si koto bando solo la œuvre na ye na carrière na ye. Voilà. Alors lumière yo mais la par rapport à quoi tandis que si non œuvre été auto solo lango. Lumière na memaka par rapport ya ba question na bino ndebo ya marabiso. OK. Okoto nanga question ya actualité ndenge eza na musique ya Congo. Soki eza A na lobi A. Siko congolais mususu alingaka eloko eza A yo lobi B. Peut-être bozala langage moko na ba artiste nde baloba parce que nga na loba langage moko na bato te. Nga soki pendo nde bato na bapenda ki ngai na ki ngani oyo nani azosala mie koleka ye. Kozela nga te na loba ba mbale pona sa net na boma neti mwa moto moko na loba ba mbale ndenge moko te. Nga na koloba ya azosala bien pas osala bien mais ya lege na kosala bien. Ah OK, la vie c'est comme ça. Comprendre que oui. Nga na zosala mais ya leki nga EPCP makasi. OK, la vie c'est comme ça. Et surtout so ekomi ya yebi ki alobi vérité bien.
est-ce qu'on a l'ingate na côté li mutu moko boye ya moni kaka côté linga poto solo la mais en réalité master wana lekinga ya lobina yeka tozandenge moko. D'accord, Splendeur, je comprends, mais ton tour aussi viendra au bon Vandapé, bon oui, ça la pas analyse pour na bon ngalinga kutu musique ya Congo comme penda muta beta rapende pa na ngato beta ke pa mutu songolo pakala aleki penda na TV batuni est-ce que ebi ke fallait aleki leader na yo a accepter par lobi oui aleki mais biso pe tozo sala na ndenge na biso bato bandima biloko wana lelo soki artiste andimi eza vie toko obligé mutu nyonso te andima mutu oyo bazo proposer voilà mutu te wana peza normal aza libre osala choix na sikoyo kondima mutu oyo te azosala makambo ezomonana na miso ya bato wana siko community ignorant. Est-ce qu'il y a moni makambo yango kasi so monité so monité il n'est pas obligé d'accepter so monité c'est que ça ignorant pour ça blo musu so moni bon lo ba ke oui a moni yango lobi donc au traité ba tout nyonso ba mona te ba ignorant parce que à cause à la amoni mais ya moni là on a liso yo moni là on te connaître so to lobi actuellement fali pour bazo sala mie koleka ba tout nyonso ce que so mutu musu soye amoni ke ezana mutu mo azo sala mie koleka fali sko oyebise bimisa ba argument sko so ba argument wana bimisi ezana se ya makambo ya lobby omoite kaza ignorant. La vie c'est un choix toza na pays oyo eza démocratique voilà na démocratie mutu nyonso azala na liberté ya ko linga oyo alingi ya ko boya pe oyo alingi soki selon yeza bongo te to salisa na makasi te koma bongo wana eza nango logique mutu soki aboyi mais koboya boya pe ya bien koboya nde ya buzoba nde mabe place ngandi nazalaka yango wana. Ok, c'est bon Splendeur. Splendeur Mbongo, après tous les éloges que tu faisais à Fally Ipupa, on aurait écrit que Fally allait te récompenser par un voyage en Europe. En tout cas, ceux qui nga nazaka pena Fally Ipupa soki nazomona voyage récompense loba naza mutu et nazo raisonner bien te. Comment ça? Voilà, et voyage ezalaka complément mais à récompense te. Récompense ezaka bazwa yango epa Nzambe. Donc na effort oyo tosalaka ntina koma epa Fally eza siko ba récompense ya Nzambe ba effort osali apanzelo banzela okoma peta Fally. Non, Nzambe kaka nde a récompense Nzambe siko asala kana nzela mutu. Récompenser mutu par reconnaissance. Voilà, kayango na bi Nzambe asala nzela mutu. Da kozana Fally za récompense ya Nzambe. Po Nzamba kitaka na bonzoto taza esprit. So Fally ameninga poto eza nde récompense ya Nzambe. Eza récompense te ya Fally asala epa nanga. Nzamba azotala ba effort nazosala azotala kozala vrai. Effort wana osala wana Nzambe te effort Nzambe olinga okeyemba alléluia na église ntango ozopesa baéloge pa Fally donc récompense na yo ozelanga pa Fally non pas Nzambe. Est-ce que oyebi te kosala éloge pa mutu eza lokumu epa Nzambe? Ya lokumu pa Nzambe te. Naza si te ke Nzambe. Il est le Dieu jaloux alingaka ko partager gloire na ye na mutu. Nzambe azaka jaloux alingaka ba partager gloire na ye te. Mais soki ozolakisa Nzambe ke ekelamo oyo mutu osalaki ye tala ndenge aza kitoko na ndimi te ke Nzambe osilika po ozolakisa ye ekelamu na ye ndenge asali kitoko. Siko olakisa Nzambe ekelamu na ye aza kitoko na prière na yo mais ntango oleka liboso ya bato aux yeux du monde pour louer, adorer, faire des éloges à quelqu'un, à une personne qui est comme toi, aza pe ime omoni wana eza déjà contre Nzambe parce que il y a partagé la gloire te. Nabi parce que o sala déjà ça couper sa gloire pas mon. Côté zo koma wana biso déjà toza ba artiste musicien makamna biso tosala kezala yo bomba mate ezaka toujours na média donc soko zo laksa neti ba siksa Fally eza ya Nzambe Nzambe mutapesi ye sikoyo tango bozo loba bozo tatola ke Fally azosala makambo bien bozo betele maboko lokumu pe kende pa ya Nzambe po Nzambe mutapesi succès wana succès Satan apesa succès te Satan aza na eloko te asalaka soki Satan akomi mukolo Satan akoma na pouvoir ya osala eloko o Nzambe ayebi te ke a créer ya ye moko mukolo wana nde mokili ekoma ya Satan po baloba Satan aza na puissance mais Nzambe aza le tout puissant donc nyonso oyo esalamaka yango monaka ata balobaka soki okezwa kisi place mutu akoti wana akezwa
yo pokoti me esimba te elingi kolakisa nini même na kisi même na makambo nyonso ezaka ya nzambe nzambe ye moko aloba na bible balobi tout ce que Dieu fait est bon sauf eloko te même diamba eza bien mpona bato oyo basalelaka yango balekisaka yango dose te eloko nyonso so olekisela yango dose ekomaka mabe ogérer yango place ozosala wana alobi na arrange bato mpe bamelaka diamba po lelo mokili ekoma ofinga wana muta diamba wana ofinga o mabe soki olekisi mpe dose esali yo mpe buzoba mais so mele yango dans le calme ofandi no mpe calme na point na yo osala mpe makambo ya bien en tout cas fali makambo azosala il faut tobwakela ke baéloge mpo epese courage tout se paie ici bas oyo biso tosalaka epa fali peut-être lobi bato mpe bakosala yango epa na biso bapapa na biso baweranson mpe basalaka basuccès tomonaka bafani na bango nde babanda babwakela bango beloge eloge eza kaka te koya koloba na tv eloge mpe eza kolanda moni bafani babanda kolanda weranson na fikini eza deja moko ya beloge bakeyoka miziki na ye bazosepela na ye bazolanda bapapa chéri déjà so moto atie concert yoka na concert à 500 dollars 300 dollars molati mpe teni na yo otala niveau ke mpe na ligal osombela mba sika non alors olandi eza déjà moko ya beloge éloge na peut-être soutien eza même moté eza na même signification te parce que tango osa moto beloge na ozo soutenir moto être un fan so moto abeta artiste no abeta concert okoki soutenir ye o soutenir ye na présence o soutenir ye na somba ba biloko na ye na soutien na éloge eza kaka ensemble ya ba kambu moko kaka potango oketala leader no to artiste préféré na yo na concert na sikso ayembi tango oketala ye soutien mais tango ayembo bando benga ye oganga fali oganga soki ayembi bien voilà ozosepela donc nyonso ezala nango kaka na kati eza classe moko babiloko wana nyonso ok Splendeur Mbongo mais c'est quoi cette pensée de faire des éloges à Fally Ipupa tandis qu'il n'a pas besoin d'un porte-parole, il n'a pas besoin de le mettre en lumière parce que il est déjà Fally Ipupa, il est reconnu partout en Afrique, voilà. Oui, otuni penda question moko ya bien. Fally Ipupa aza oyo aza, mais lingi kolakisa te epekisi aza na ba petit to na ba yaya. Mutu nyonso même yo moko so ozwi ndako wana okomovanda ate olobi ovanda na bato tata ofandi yo moko omona aire moko omona oza isole ozwa telefone obenga bato omona yo mosombeli bango si masango melisi bango lesi bango wana mposa bosolola. Fally mpe malgré kokoma ye jamais akozala ye moko azalaka na posa bato mais bato yango mpe bavrai so muta eza nango normal nzambe so mipesa epa na ye ye pa kotia yo loboko so mipesa epa na ye te ye pa kolashe yo ndenge mona Fally Ipupa ntango azotala bato moko boye baza pene bato nyonso tu babwakelaka mpe beloge mais eza bato tu te bazalaka pene na Fally misusu akoloba matin midi soir abanda kutu koloba kala mais Fally atalaki kaka na mosika donc elingi kolakisa nini makambo azosala aza vrai te ezokoma te po bino tu bokosambela mais est ce que losambo na bino ekomaka epai yawe yo kokanga au nom de Jésus ndoki akamboloka kingo mais moninga no aza pembeni agangi au nom de Jésus ndoki akwei donc bino mbale bolobi kaka kombo moko mais kombo ya mutu moko eya na puissance koleka ka kombo wana oyo tangi donc aza na alliance na ye asala na nzambe donc normal même yo mpe soki omoni mutu moko boaza alobelaka Jenny asalaka Jenny osalaka bulono bien même moko ya bachroniqueuse aleki mpe na TV à chaque fois so bayebisi etanga bachroniqueuse oyo bazosala bulo na bango bien atangaka yo alobaka yo est ce que mokolo omona apela mutu wana oboya koyamba po moi te ye azalaka nanga bien ezalaka bongo. Ah ok, si je comprends bien, pour être auprès de Fally et singa kolobile pour jour au bengaye yambi yo. Te na ucho lobaka siko eza ebela bato balobaka neti Sarah Tola actuellement alobela pe Fally. Non, actuellement tu alobela depuis kala défense. Voilà, est-ce que mon y a déjà photo na Fally? Bon, ben il va dire à relation. Voilà, tina ni nozo mona photo ya na Fally te na li kolo te ke aza vrai te to aza vrai po akoma na photo na Fally
tant mosusu vie pas au monde on dirait faut senga pe ba principe moko na makambo moko boye po moko lobaka soki déjà dépasser limite moko boye yo na éviter to lobby to sa ndenge nini donc ya linga bato bazaka vrai bon traité fausse parce que bomoni a vu photo na artiste Mboka Ferregola non wana kutu ba traité faute eza normal akanga photo na star moko ya mboka po vie na biso aza na level bato bayebi par rapport na ye so bakangi photo pesa moko ya ba contribution et contribuaka na carrière ya mutu et contribuer na carrière ya nani ya Ferregola to ya Sarah bango mibale mutu aza na level aza puissant eza Ferregola donc nde bakangi bango de mutu azo bénéficier na photo eza Sarah to la eza Ferreté. Non, c'est par là qui est bon moniqué parce que par rapport à Badu en Ayo, c'est par là qu'il faut réaliser non, l'artiste Fally Ipupa avait raison de ne pas prendre peut-être les photos avec Sarah parce que Sarah n'est pas, elle n'est pas vraie, elle est fausse. Non, eza kutu bongo te. Akangi les photos ka lobi ati, ma lobi la déjà kala. Oui, par rapport à Badu non de dans sa analyse sur place. Pour moni et ça la rappelle mutema pasi, pour lobi la mutu moko chaque jour. Mais yo zomo nozolo ba bazo beto kara. Yo mo fomi ta la pe yango baloba tango otonga ndako eloko esimba ndako eza fondation est-ce que fondation na yo bandaki ezalaki bien vie na biso pe banjora azaki abandaki na vie na biso Fally Ipupa tango alongwaki tango azongi aigle ayambi ye mpona nini eza pe na biloko esali aigle ayamba ye aigle azotala pe bamoma ba 2006 aza na makambo oyo ayebi oyo njora pe akontribuya pe na aigle eza bato misusu akobanda na yo alongwe mais so oza na motema bien otali obosani biloko mosusu ozongisa ye mutu mosusu ko fondation na kobanda mabe na kati a changer mais ntango ozotala ye na misu mpo Fally abanda miziki kala Fally ayebi flatter Fally akomona mpe flatter mavandi na ye ayebi flatter ayebi mpe na flatter te abanda miziki kala kotala bo ayebake oyo omona so bopesa temps baotikelo mpe table bamoni yo mpenza ke okozongi na potopoto bacomprendre ye aza ngulu Sarah wana olali si je comprends bien le fait ya kozwa photo na Ferregola wana kutu mpe bamoni koza mwa vrai te quoi mwa vrai faux yo okende na ye po ani donc nga naoloba mapropos ya makambo mosusu ye kutu naaloba ye te ye asalaka bulone bien asalaka makambo nde ndenge asalaka bacoup de chapeau atambolaka nini na makambo nde asalaka bien nga sikoyo nazopesa exemple moko boye par rapport ya ba question tuni voilà. Ok, Splendeur Mbongo yebisa biso nanu yo oza côté nini oza côté ya Empire du Mal to oza côté ya bato baza na bango naître ya ko peut-être ko encourager Empire du Mal amonde nini Empire du Mal eza groupe ya bato oyo basangana pona ko kitisa ba artiste mosusu ko nié be fa na bango et puis kotombola ba artiste mosusu voilà. Nga penda en tout cas nga na yebi makambo wana Empire du Mal OK. Nga na yebi bato bazalaka pe na Fally baza Empire du Bonheur. Voilà, Empire du Bonheur. Donc bato bazalaka pe na Fally so balobaka Fally actuellement à l'équipe bato eza pe ya solo. So mitali nani yango aleki Fally po babenga groupe wana Empire du Mal. Po Empire du Mal eza penda mutu wana aleki Fally mais bino bozotaki Fally aleki po actuellement mutu aleki Fally aza te wana eza normal na ba argument. Ok, mais eza vie na yo na kuki ko en vouloir yo te voilà. Te avis na nga te eza logique eza pena bongo eza logique na yo te eza logique ya mutu nyonso ayebi peut-être na bato pe ba olanda biso quelques personnes pe ba on dit mango mais voilà c'est comme ça musu ba o pe ba boya ba boya nde to sala nde to sala so OK studio OK sa banzembo tant obimisa olingesa nini mutu nyonso rêve nezala esimba et ça succès esimba après avoir ko simba soki eloko pende simbi ya solo yeba na nini nde tozozela eloko ya Splendeur na ba production na makambo ebele siko bato bako comprendre ke pona bato bakasaka po osala succès il faut ozala bien na bato tout tala siko ba relation ya bato bazalaka bien na bato tout est-ce que bazwa succès po baza bien na bato tout oui succès
Oui. Et qui para bien à Batouté. Non. Bateau bazalara bien à Batoutou. Bon, na cause de l'artiste et le roi. Mais tu fallait, aza bien à Batounion, mais Batounion soit comme Binemi na ima, ça va succès. Mais nanya ebise qui va tenir ça, ni ne ebise qui va tenir ça. Batebe ba comme Binemi a fallit. Pour emo na misu, na mboko yaza. Na misu par rapport à quoi? Il y a l'équipe Batounion, mais batbalo ba. Omoni lelo ngana yo kaka pasi komona batu bavandi bazolo bafali pour pas azo ba disque d'or ya lokuta. Parce que ngana tuna geloko moko. Ce qui na niveau ya fali batu bazo taya aza na incapacité azo disque d'or ya solo na makambo nyonso azo sala. Parce que bongo bato baza na sima na e o na basali makambo fali azo sala te. Est-ce que baza na capacité à azo disque d'or ya solo? Donc Congolais zo komisa mboka ya déjà na disque d'or déjà okoye biso makambo na sali o batusu basali nabi Congolais a koma na niveau moko boye akitisa Congo komisa ngona na makambo moko akomisa mboka moko boye eza na artiste moko taza na makaso zo disque d'or certifié samba yeba na makambo basalaka neti tango tangi ba disque d'or ba artiste belé ya mboka bazo ba disque d'or mais lelo so baleki na TV tuna bango question disque d'or au moins balobaka te ngana na mungungo d'or te ngana za ba nzembo d'or mais bazwaka ba disque d'or ya solo lelo kwani bakoma boykotango mais c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde dia ko lobela même fali ikopa tanga bandaka carrière né na début azwaka pe ba disque d'or mais ba disque d'or eza ba récompense ba producteur amoni oteki au-delà ya makambo ya produire yo a sali disque d'or a pesio mais anila alobi o zaka disque d'or te siko de ozo disque kasi na lobi pona koyeba eloko ya original fo ba betona bambato yeba nanu biloko mabe même ba iPhone ebele bato misu baza basalela yango peza ya baboto na iPhone 11 mais ba te $300. OK, il y a tout reçu les ambassades. Moni siko mukolo yo si parce que iPhone 11 au moins ata monsieur ba 1000 na ndambu. Place yo comprendre on a bando ça la liboso za iPhone mais ya solo yango. Parce que fali pe po akoma na niveau wana à l'équipe na ba moment faut bato ba simango. Ba pe po bandima ke ba disque d'or wana ba zoza ba producteur ba pesa bango mais en maison snap te. Fali siko yo né à la première artiste congolaise du disque d'or certifié na Snap. Il a construit sa carrière dans les mensonges. Dossier Gauthier Sey. Tala siko niveau bongo. Parce que moni ba pardon makambo muso ezaki na TV mais ba pardon sengama na CC. Non, tout le monde a ngoté to éviter. Au moins niveau ya artiste niveau fallait azaleli au moins un individu ayepa leki na TV lo ba fallait atongi carrière na mensonge. Sauf fallait atongi carrière na mensonge. C'est que na quartier la tête en fallait bande ko beta. Leader na yazaki na oreille musicalité. Ndeni musicien faux musicien bongo kofia bande ko ndima ta ba vocal wana bando sa carrière solo te ando sa carrière te azalaki musicien na orchestre ya abanda da carrière kala koya ko sala carrière na yemoko eza 2006 tanga lobi a construit carrière ni na mensonge de 2006 alors il faut pas banda penda te 2006 te faut pas banda penda nenga banda penda ti la carrière na ye to so batunie mensonge ya fali eza wapi ayake misaka disque d'or abise mensonge ni ayo miso totune est-ce que mensonge ya muteko zo totune to disque d'or pourquoi mensonge ya mutoto wana eza kimutema mabe ya congolais ezo bimezo ezo lakisa je peux expliquer nabi est-ce que ye moko akomi na niveau nini ya kobenga omoni mensonge à mutoto mensonge à mutoto parce que la rumba eza style où yemba na voix naturelle tant on potisi machine c'est comment tricher voilà omoni ayebi ata musique ata mokete moni biso to bando ke ba inana to yekola bobenga ya na plateau ngana betele guitare so ayembi organe carrément ba vandise nien ba yebise ko loba suma ma musique te po avant oyeba ma musique il faut yeba makambo pe ya musique yesiko ma musique aza na investigation te tango azolo ba ju machine investigation esangisi nyonso omoni makambo nyonso to salelaka même miko oyo to lobela na sali yango sur le blanc basaleli yango biso poto salati e to lobela yango ba guitare ba mindele mutu basalaka autotune ndele nyonso to salela ba table mixeur nabi splendeur mbongo yango na obi dites-nous à quoi sert l'autotune kasi yango na koma ba table mixeur ba clavier ba drum mundele mutu asalaka
Ce que Mundele asali biso to okende to apprendre. Ah babeta drum ndeni, ah babeta guitare ndeni, ah bayemba na micro ndenge nini. Ce que Mundele o asala biloko wana. Tango pa yena autotune asali, autotune banda nango kala e banda lelo te. Tango yena autotune asali, avant au condamner artiste au bazo yembela, il faut que tout na Mundele pour que ça la que autotune. Et moi aussi, je t'ai remis la question, à quoi sert l'autotune? Nabi, omoni autotune. Autotune, équipe à capé bas style. Nabi, à quoi sert? Yango kasina koma. Omoni autotune. Autotune batcha kangote, bitela mwanza. Vous comprenez? Soko tali bas style, ba maître Gims, ba sala bango tout. Congolais moko ta vana na plateau benga maître Gims, il faut chanter. Mais, banzemo maître Gims, nyonso ya vie eza na autotune. Banzembo adaju nyonso eza na autotune. Mais ba awa, baza ba benga ba pesa ka bango besika na bango ba na valeur. Sko fali, banda quartier la tête. Ti ayeti na ba 2006, autotune eza quitté. Fali pa ye komona autotune na sima. Selon niveau o azo matela. Moni fali, François azoloba lelo, eza français ya poko côté. Omoni fali akoma musicien international. Biloko ezotinda ya yekola ba niveau azokomela. Eza ba biloko mususu omoni nga na fana na studio na studio Fabrica sawa Leni Biden sawa. Fabrice asa nzembo a Ozana. Leni Biden sa za mutavanda na pota ebise biloko mususu ozota kata nzembo koloba te aux artistes fota la vision. Ataki ni autotune? Te chanteur moko ya mboka azo ninga sa ba nzembo mususu ya libanda. Sko ayebise koloba te un jour eko kango tango lingo sa makambo. To mona ngo ana ba TV fali so akia kangi photo ba na ba artiste ba oleka TV ba bengi complexé mais lelo ba to ko kanga photo en désordre. Tango ba boakela ki fali eloko wana na kata nzembo. Lelo mutu nyonso ko mo luka sa ba nzembo français. Donc moni fali ezaka yete za niveau nde mutu etinda kaye akoma ko sala makambo azo sala. Lelo azo beta concert ba tie ba pad. O ba artiste belé nan ba beti so oyoki nzembo fali na studio soko ye na concert o mona ngo soko o kama kuto o mona ke bazui batiki na ker o ezaki na studio batiki yango donc congolais zo e baté ke musique ya libanda na niveau akomeleza bongo fali asaka musique ala congolais masala yango te ka po à 100% na gwa ba congolais vision na ye ekotinde te alongo la vision pour na bato ba mema bato siko bataka toujours na question bato siko bataka bango bayembaka barumba misusu neti bataka autotune te est-ce que baleki fali ya na lobby nazonga ka na question na nga parce que pour tout évoluer bien et c'est nga réponse à quoi sert l'autotune nga na lobby boye yango na peso réponse au moins autotune bataka ngo selon goût ya moto azo sa musique na yo na studio. Dans ce un dictionnaire et comme la biso autotune, c'est selon le goût de la personne. C'est ça selon qui fait sa musique. Et ça selon gâté. Autotune, batakango selon artiste yemo kazo sa style na yamona autotune. To alingi ato yembi na justesse yomo lobite botanga autotune pour na style ya nzembo. Fallait ça rumba avec français. Donc ba rumba na ye longa ba rumba pena pire. Et simba kabarumba simba déjà na omonango momonango moi je vérifie papa omonango eke na bandenge nango moko boye vous comprenez donc au définition autotune eza et daka mingi ta mususu mundele bon na koma moni mundele asaka eloko moni même guitare muta mundele asala guitare na ebité soka sala mona capodastre ayeko ta capodastre mutaba no sala ngo fort eza vena biso luambo point ni capodastre même si na synthé mundela salango atana place ba sala la transport la verisa ko banda ko beta za mutu nzoto lemaka même na ba sportif ko tombolelo moko boye aza makasi ya banda 10h ti 14h atombolelo kamera so komi 17h à 5 pour secours pour za nzoto ndenge moko na mundele tango atani na sali guitare mais so muta betika na position oyo minute belé ya kolemba to ta capodastre pour passer position ya facilité eza mabete ndenge moko pe mundela ye ayebi ke voix mutu pe ko ma pe na kokoso ayembi banzembo ebele na kata studio tota autotune wana eza na ka mususu pona bato bazana justesse te mais chanteur lokwa fali déjà banda ko yemba ti lelo justesse eze loko pamba a maîtriser da justesse donc soka utiliser autotune na ye eza pona ba goût
ya ba boulot na ya sala la voilà. Splendeur Mbongo, en termes de live, artiste Fally Ipupa, Azozala vraiment à la hauteur. Qu'est-ce qui fait ça? Ati aitiza autotune na ba live na été ou comment? Parce que tu lo bagué, autotune ko aider ceux qui artiste à lembi. Et nabi na lobby te que Fally ça elango na bongo, Fally ça elango par rapport ya ba goût ya musique na salaka. Siko déjà ko lo ba Fally live. Omoni Fally tant babimisa ki awa ba artiste ba na performance na live. Eza ba artiste ba bataka te na Congo ki enda za na performance. Omoni mabe ya congolais Fally alinga te ba congolais boko te. Alinga bato balandela pa. Na ba obenga ngo tricherie. Au moins ko place ko ba obenga ngo tricherie. Tricherie par rapport ya quoi? Parce que ça tricherie. Omoni lelo même ba disque d'or ya Fally, même a bet album bato bakanga ba nzembo. Bato ba yaka na ba démarche mususu ke Fally a fini bato nzembo ba DJ ba mongo po ba betisa ba na lo ba Fally azana pouvoir nini. Oui, aza millionnaire, mais bon on a rosango na buzoba te. Tant a fini DJ, yoza patron soza na mboka. Benga DJ, Fally a fini bino combien? Oh $500 par chacun. Bino bozwa 1000. Bobundi bagara mbongo. Donc soki omoni ke bagara mbongo bunda mate wana to kanga parenthèse eza na ngobongo te. So to ke sikoyo Fally soki azo tricher, bato bazo zelani po ba tricher. Non, na live artiste ba remarquer kaza na performance. Wana eza bato baloba batan ba remarquer kaza na performance te. Ndenge ni bazo bimiser sous meilleur artiste na live. Nani a bimiser meilleur artiste na live. Par là, c'est pour cela j'ai dit que awa ba ucho misa 10 parmi les 10 premiers artistes. C'est pour cela j'ai dit que l'union ça va mona qui tricherie dans la kati. Na Congo a rivalité Fally zanani. Azatin. Bon, eux de ngana rota rivalité par rapport place ba bimisaka Fally na ba liste. Rivalité ne so il fallait aza 8e ya ngana 9e. Na marambutu place nyonso Fally azo bima foye pa bima. Yona lo. Donc yango ba benga liste bimi eza lokola toza na salle biso nyonso ndeza boye na ba cameraman toyebi mwana ndeni ya travaillaka. Ngazala na faible na mathématiques. Mais na suka ba kote bimi boye ngana bimi premier na mathématiques bino nyonso bomona ndeni non so ke na ngona ndenga classe non c'est zoba tricha déjà te des exemples pour somme taebo tanga te aibo sa eloko te ato chele ba réponse a zoba na no tricha te po zoba yo mutamayelo ko vane ba mo bo sa ba examen ba professeur ba lekana mutamayelo a tricher na ndenga bata ma pesi zoba zo akoma zoba pas rejoindre même ba réponse na maye bata otango na ba question ni po ayebi kotanga te même na ko tricher singa maele wana so ke na ko côté classe mais na musique so bomoni fallait zo tricher ngwa zo le kabino bo tricher kaka wana na benga ngwa eza na ngo ba argument ba argument ba to ba za faire wana ozo encourager ba artiste musu ba travailler te ba travailler performance na zo encourager ba artiste musu guide azaka kamoko balanda vision. Lelo Fally Ipupa tricher bengi sous guide ya tricherie. Non. Okay. Tricherie par rapport au exemple au PC. Ce qu'il fallait tricher ka bango pe ba tricher. Pour ceux qui guide azo tricher. Bongo bino ba l'échec. Bozilani po bo tricher. OK, Splendeur Mbongo. Voilà merci. Na ngambu wana donc batu ba sepela. Omoni même bangolais ba koma na mukolo biso ba congolais to loba to ka ba Fally ata na ngola ba osoye na pete donc po bango balinga ata Fally akoma azala ta ngolais so to bi to kabe na ngambo a Congo Brazza Fally akoma ata na mutangambu ba osoye na pete na congolais moko azana Fally awa azo comprendre te ke azana muto azo sa makambo azo longola Congo soni actuellement à chaque fois makambo minene zo bima libana drapeau Congo ezoya so ke ye batali kombo na Fally batu misusu ba sa pe boulot bien mais lokola nan ba komi na niveau Fally te il faut batika Fally azala malembe batu bazo kende pona mitisi ko to luka fitir Fally même biso ba jeune tozo bima tozo kende mais fitir Fally e kozala bato ba banana bango liboso o bazana moi basala makambo nanu koleka na biso bango ndeta musu ba koza ba fitir Fally pona o fitir Fally koza neti nani na génération na bango nde ba kende mais Fally te mais faut y en termes de quoi. Mais Fiti Fally Fazala, tant Fally. En termes de quoi il y a chant. Les loba toyer de la musique. Oh arena ezala kanango déjà. Fity Fally c'est pas mauvais mais en termes de quoi? Na musique. Na musique hein? Oui.
Ah, ok. Fali ka wana moni Fali ndaza na Congo. Donc Congo. ngai poto za futur Fali. Photo télé misape ba artiste na biso to pesi bango ba micro tout ça là ba yembi to yo. Mais so bo pesi bango ba micro, so bo pesi bango ba micro et puis tant bo pesi bango ba micro bolongola bango na Congo. Bo ken na bango na terrain mususu. Place bo comprendre que voix Fali esuka na communauté te kota partout ba misana o comprendre que ba wando tuna sous qui. Déjà voix nyonso oyo dépassa déjà sol. Mais ça et bima déjà communauté. Et bima kameza na ba limite. Limite par rapport à quoi? Voix ne ko bima et comité na France mais comme pas banane. Non mais ba mélomane balimbisanga nga na yebi que musique na biso ba consommer ngo mingi ce sont des africains. Non na monaté que artiste na biso moko. Fali a dépassé c'est pas pour diminuer nos artistes mais non na monaté artiste ya mboka na nga moko abeti concert place moko mindele na mindele. Ba challenge à l'exception de l'eau quoi dans ba challenge yaka awa. To monaka. Ba race nini o ba yoka ka musique ya Fali. Atako akoyemba ngote mais soka zo yoka zo sepela déjà. Fallait ateka munoko na biso pour les artistes presque belé actuellement. Pour fallait ça ba si fallait ça ba succès na rumba. Et puis ba musique na ça va soit bi urbaine, linga les anga te na kati. Français abendi ngwazu linga la te na kati. Donc azoteka déjà drapeau ya mboka. Bato ba na problème moko boye. Ba sepela ndeka na Fali et puis biso to landa fallait aza exemple à suivre. Ba misusu siko ba boyaka Fali mais ba tambolaka na prince ni. Fali banda beti ba arena mutazo lukata beta soso arena il suffit que comme arena atali nzanza langi arena il suffit que za arena ateza 200 personnes voilà mututu azolinga beta arena mais on a sorti à vie na biso Orambo aloba ye mutu aya na makambu ya ba arena betel solo ba arena ateka voir même na ba billet bon olobi eloko yo olobi bien omoni ngano to vanda tomoni pe loko mais tu as la capacité te ya osala loko wana tomoni tes capacités te comme niveau te kabiye te quand même tant on te ki billet omoni arena c'est qui est déjà dans le soko te ki billet lelo to na monde internet ezatende ba banda ko sabiso kala obeta place mo yo mo osala affiche te lelo so tel biso affiche to ke na plateforme o ya salwana so ba poster o te c'est que yo mo na projet ezana lukuta te lelo makambo échanger. Tant niveau maître Gims, combien de fois va reporter Arena. Bon, donc Arena déjà alors que le bâti qui fallait ayeli biso déjà faux et archi faux. Ote kababiye na Arena et puis bapimelo Arena. Faux et archi faux. Ah donc yo démentir en haut. Te wana nga na lobby pour internet eza wana soko te ki ba kopesa yo maître Gims ateka ba billet comme il faut te pour azape na ba problème na ba français donc na makambo sala wana ba misusu ba te ko ba so ma ba billet te yango jusque là na beta Arena te mais soko te ki ba billet Fali mutamoni Arena attendez bazolo ba bon tondimi Fali amoni Arena na la vérité amoni na yo ba melomane nanda ko ba tatone tonzimi te Fali mutu ayela biso Arena to Koffi Olomide na lobby mais Fali avant Arena ezaki nini? Oui, bien sûr. Avant comme Arena, c'est comme Arena. On sait tous, mais c'est comme Arena. Fali mutu ayela biso initiative ya ko beta Arena to Koffi Olomide. Te place wana ozo comprendre ngate ngana lobby boy. Soko place wana ngana lobby boy. Est-ce que oza si komona eloko esuki wana message ozala capter que artiste moko ya Congo amona ke eloko mabeti te to message ekomaka ezala ke mutu amoni eloko abeti pona minute oyo soko ke na internet obeti artiste congolais o abeta yo Arena omone bima Fali ipupa omone bima te ke artiste o amona ki yo Arena liboso. Oui mais on n'en disconvient pas mais venir nous dire que ngane mutu na yela bango ba yo Arena wana nde siko côté wana nde ezo poser problème parce que mutu ayana Fali mutu ayena ba Arena te Fali pa yepe ko beta liboso avec comme Arena ezaki Bercy. Oui Fali abeta ngona Bercy na ngobongo aletango ba yeye ko comme Arena nabi yo mona déjà wapi mutu atondisi Bercy kombo wana avec comme Arena ezaki Bercy po baya ko beta batali bwe congolais nini aza na level
yo ndimi bakozwa mutu oyo abetaki na université po bazwa ye babeti arena déjà so na tobeta na minute oyo bamasolo arena nyonso so ata télécommande arena ava bato tu babeta bazwa na Fally sauf que eza ba 4000 ba 6000 ba 7000 wana bazwa Fally te ba 6000 ba 7000 yana bato nango pe bakozwa po lelo to na internet makambo kokosa bato eza esu te to tonda mbongo soki esenga Stade de France bakopimela yo mundela kotala carnet d'adresse na yo obeta nini wana combien de salles obeta otondisa bato po bapesa eloko monene bongo Fally déjà tondisi bato asangisi bato na Europe yango moni nyonso akosenga na minute oyo mundela kopesa toloba nini na bato babeta baconcert ba 150 000 places batondisa etu eza facile Fally abeta concert à 150 000 nalobi tokoloba nini na bato oyo babeta déjà baconcert ya minene bongo parce que lelo mundele soki ntango koloba na siri to otanga congolais soki ekomi congolais abeta 150 000 places actuellement ezala Fally na sol européen et puis soki même na mindele batelemi baye na Congo babandi kobelela salle moko efongwami ya 150 000 places toza na posa moto abeta bamise nyonso babima volontaire terre bon non mais comité wana eza imagination parce que Fally déjà ndenge azobeta Stade de France eli kolakisa 150 000 places akobeta na ye bon le roi nano abeta 80 000 non le roi nano abeta déjà Fally akobeta Stade de France ye nano alobi eloko te na 2025 mais pas maintenant nano abeta ngo te oui akobeta ngo bon tolobela ngo Fally soki déjà alobi eloko ne na monoko alobaki double stade une fois na bandal ntango aleki émission aye koconfirme ngo ke na kobeta double stade wana il faut kolia koto Splendeur Mbongo Fally Ipupa ayebisa biso ke ye azala soki abeti aleka mbala moko mais qu'est-ce qui fait que azonga suna stade amoni ba faille asalaki to ta comparer par rapport ya ba concert ba tumusu amoni vraiment que concert nezaki fouti yango alingi a réparer berère to ezaka pono sepesa bana ki normalement soto ke na nenga Congo Stade de Martyrs babeta yango jamais une fois tangelanga artiste nini abeta Stade de Martyrs ka une fois même na génération Fally mutabandi kobeta stade po bato nyonso bazwa makasi est-ce que papa na biso Weranson abeta Martyrs une fois ntango abetaka abanda osala baplein sikoyo botuna Wera papa na biso nini ebanda osala lisusu azonga po abeta mais n'est-ce pas ça quand même n'est-ce pas ça un yango elingaka kolakisa ke capacité omoni Fally aza te mutu moko boye ondire koko simba otondisi mais ozoboya koya po oyebi ke otondisi par hasard Fally abiki na tondisaki mpona na ba œuvre na koma Fally eza normal so na bina bandela ngo to so na bandela ngo moko te mais mibale mpona lakisa bato na tondisaki mais par hasard te selon yo concert eza qualité ya musique tout plein soit grande salle premièrement ntango moto anosaka abeta concert eloko ya liboso ntango anose ntango moto asokola mai ayebi ke nakeyoka musique ntango akeyoka musique wana akutani na bato ebele baye koyoka musique yango esalaka plein. Ok, merci Splendeur Mbongo. Voilà. Ok, Splendeur Mbongo, j'ai niqué ma carrière à cause de Fally Ipupa. Fally Ipupa azalaka soki aini mutu bino nyonso bato boza pembe na efo boyina mutu na soki abongisi akomi ko obligé bino bo bongisa na ye. Ce sont les durs de Nati Lokole. Ozo analyser en dene. En tout cas makambo ya ve na biso Nati Lokole na ve na Fally Ipupa. Nazolinga kotelema wana penda te po terrain na bango mibale eza il faut kotala ngo kaka na miso vie na tiaza vie na biso pe Fally Ipupa vie na biso donc nga nazotala ngo kaka na miso donc nazomona te na kosimba wapi na kobanda wapi nga nde namonaki mabe moto abimisaki voice omoni kobimisa deja eloko po bato tu bazala na lisolo na bango basololaka soki yo deja obimisi moto wana nde azalaki na intention ya bien te ya kobimisa eloko ya bongo même question tuninga eza même question batuna ve na biso Fally Ipupa alobaki akopréféré basala ngo bupandi donc naza pena na maîtrise ya terrain wana te. Ok, ok, d'accord, Splendeur. Après plusieurs années, l'artiste et musicien Ferregola a réussi de nous caler 3 dates sur les sols européens. Voilà. Billetterie ezaki vraiment réussite totale déjà. Splendeur Mbongo ozo analyser on dene
Oui, c'est bon, musique à Congo. Merci na fali hip-hop anda donc si musique à Congo na poto. Pour depuis l'artiste va bande ko le phénomène combattant fali alila na été. Fali bande ko beta. Soku taza mutema mabe alinga tika ba combattant basala bon po ye kaka beta. Po soka bande ko tika ba combattant po ye kaka beta. Congolais lokola pakola ba fali buzo ba pa malinga lo ba su fali ala faible. Atindaka ba combattant biso to beta te po ye kaka beta. Mais asali effort oyebi fali afongolaki mais po beta na poto ezali na ba porte ebele bande kosinga fali afongola ba porte kobeta na ye wana bande afongola moko ya suka nde de grand milo asopaki na Paris na bato baza na Paris babande kobenga nga babi nani bamona concert te ya musicien wazala na Congo to pe na Europe kuna basala makambo pe ya danger basopa bambila na modèle wana fali aza mystique. Donc, mila wana yango e balolaki boketu cerveau. Kaka boketu azala na poto mandina se décida yo fa na Congo. Ezaki trouble mental. Ya makambo fali asali. Donc, po ondimaki fali azongisi musique na Congo. Tango ve na biso fe regola tie affiche ki aobeta na poto. Yo ki da boketu aleki na TV. Non, boketu aleki na télé puisqu'il a dit que faire regola c'est un artiste calme, il n'est pas problématique et tout. Atikala jamais. Depuis Kalawana ti fali abande ko beta yazaki artiste calme te mais faire rigoler bando beta na sala mikolo beta en Europe te il a toujours été calme nabi kasi tango abande ko beta te est-ce que ya bando sepela na ngwa beta te est-ce que peut-être par rapport à programme na ye te bataka ye micro to bande ko tala ba tepe caméra azo senga pe na ba combattant batia na se po ba beta bande ko sala ngo l'artiste tout ezaki kolela musicien nyonso mais fallait azaki kolela place mais to lobani lelo patience na ye fouti lelo patience na ye fouti parce que yaza le bienvenu na sol européen patience refuta par rapport à quoi parce qu'azaki patient azelaki ndenge baboyaki non par rapport à mandenge kende na mboka na biso musique ekoki beta te et puis azaki même okozela soki fallait azato kobeta te Zela na merci Fali heureusement que Fali aza merci Fali par rapport à quoi parce que Fali babate msaye ba soda et puis ba concerne créer ba trouble et tout mais lelo faire azo kende akei ko beta mais to moni kimia ezali mutu nyonso ozali mais faut Fali déjà à risquer pour nango Fali abeta Bexi to mona nde ba panza biloko mais abeta so mission mususu robanga ba concert nyonso ya Fali ba panza biloko mais lelo ba décider que faire rigola abeta sans qu'il y ait des ordres kasi po ba concert nyonso Fali abeti ba pandi lisu biloko te trois arena na beti ba tika li opanza te déjà ko fongola déjà ka beti na Londres et loko te ko fongwama donc merci na Fali OK sold out dans 24 heures et tika leur salama te na musique congolaise musicien liboso salango faire rigola et ça lui ndeni en tant qu'artiste. En tout cas wana nga naza na maîtrise à sold out te po nga moko pe na internet na kende kotala ezalaki nanu te eyaki kokoma na moment oyo ekomaki mais moment oyo batiaki ezalaki wana te ekomaki nanu te donc ezalaki bongo so verifie te tala internet tala ba date tala moment nini sold out esalamaki nde omona ke ekomaki nanu moment selon sold out esalamaki na moment nini te eza na moment nga nataki na komaîtriser te po makambo nabi omoni lelo même bato ba page sauf Fali pour pasate ba olesa bana te déjà tambola na Facebook artiste nini elongine mona na koleka Fali azate même na be émission selon yo parce que oza peut-être beaucoup plus na page Fali pour pas te selon nga te ndenge makambo kendaka même émission ata balobeli Fali te il suffit ka ba boaka photo Fali moi déjà me kota et puis na be émission on a mona te ke balobela kaka Fali bandel tisuka te lelo mutu nyonso azo vivre na aura ya Fali ipupa na aura ya Fali émission to bandiango parce que to bandi boy to tangi ba komba ba artiste belé mutu nyonso azo vivre na ba journaliste ba politicien ba joueur mutu nyonso na ba to théâtre mais oko défendre ba propos na oté na lobi nde to bandi émission boy ngana yo na exemple émission ngana yo to lobeli Fali bandel tisuka non to lobeli ba artiste nyonso te ata to lobelaki Fali te olingaki omona ke même na commentaire komba Fali mais aza artiste na mboka na biso faut komona kasa na puissance yango nazo loba ba mususu pe kota kasi ke ba na puissance mukolo Fali abetaka concert o ataka na GD tala siko na ba page artiste moko pe ya mboka abetaka jour mona Fali
mais concert nini ezalaki diffusé koleka ya Fally etikala kozala te. Et puis soki Fally azobeta na bata ba page na yo kaka bazoyebisa bandeko na bango ke sala rapide azwana taka moto andima azwa risque ya mot de passe na ye ya page atindela moto aza na kini mpo akende ozwela image ya Fally mpo ayebi nini madeso abana ekokota. Mais na baartiste mosusu basala bongo te. Problème omoni Fally nga alobaka aza Yesu. Omoni Yesu ntango babetaka basete na ekuluzu bato bande kolela ye alobi bolela mpona masumu na nga te, bolela mpona masumu na bino moko. Omoni Fally makambo asalaka ti lelo kongola te mana kwa alobaka Fally asali nini asalaka. Ouais, vas-y. Si lelo kongola tunaka Fally asali nini. Splendeur mbongo namoni bazo signaler biso to azela na sisa na ngana site tango atuna Fally asali nini. Yo moko siko tala ba musicien Fally azosala koleka bango bo bango batuna bango nini. Soki ye nzete ya mobesu ba asale bongo biso nzeta kokauka. Pour congolais déjà so azoboya Fally. Bon, il y a une rapidement en termes de réalisation nini o asala o ezaki aleki ba artiste msusu. Na génération na ye. Artiste nini abetata 2 fois Stade Afrique ya Libanda. Soka za kati ya Bible. Il y a invitation. Nabi ba stade. Bon, lokola eza ya invitation. Artiste nini na génération na abeta stade d'invitation. Ata moko. Tcha. Nabi babeta stade artiste nini so ba invitation. Olobi azosala nini. Artiste nyonso ba invita ba soki abeta ba stade à Libanda ye moko organiser concert abeti wana ndo oyebisanga mais soki eza festival ba invité bon parmi d'autres artistes nini congolais ba invité na festival na stade ba mélomane batala ba pesa biso ba réponse OK vite fait Splendeur exacté artiste nini na génération na 77 trophées na kena longoli na supprimer 77 ata 7 atielanga. En termes de trophées, voilà. Ceux qui tobi to kota penza na terrain wana eza terrain moko eko zwa biso temps parce que lelo trophée ceux qui disque d'or balobi ke eza ya magui. Combien de fois trophée? Ceux qui disque d'or tant Fally ka Fally mutazana mbongo ya soma disque d'or na ba trophée. Pendant que ba onyo so batambola na ba jeep to mona ga babenga bango pe ba millionnaire. Il a construit sa carrière dans les mensonges. C'est l'une des raisons où peut-être les autres n'ont pas voulu acheter. Maestro Fabregas, tango azali trophée. Oyokaka ye lisusu place alobaka basombaka. Balobaka ngulu atunaka mwana ngulu mama kwani munoko nezaka mulaya bi mukolo ko comprendre. Moni bato ba kritikaka Fally tango bakokola ba comprendre. Yo ka su Fabregas alobaka ma trophée qui va somba azate bonne génération na ena za 9 millions d'abonnés na Facebook. Déjà nga mambo ba abonné vi ke nazo maîtriser internet mambo ba abonné na ko lobela ngote na olinga mingi ba mélomane na bato bazolanda biso lobela yango puisque tozomona ba artiste belé azana ba 1 million de vues mais na concerne ata 100 personnes bazoyate donc wana c'est ba artiste Fally soit ça ba million à solo au moins ba million au taper rendez-vous Splendeur tango azopesa ba rendez-vous ba bazoya plein. Parlons d'abord au moins ce que tu cites il y a Fally Ipupa artiste batika kolesa musique yo posa artiste oyo outi donc ozo banda carrière na yo sika carrière solo na yo Splendeur balobi bolesa musique té est-ce que yo réussir carrière na yo sans que conseil moko ya malamu OK vrai conseil ofuta studio te botika kolesa musique osa promotion te tango alobi ba artiste botika kolesa musique eza na bakolo nango omoni Fally maloba na ye wana eza lokola moto azoloba boye pasteur atemi liboso cher tongo ya lelo na ye kote ya mutu moko tango obwaka lisu est-ce que yo komonaka yo moko fani na bato ebele bavandi na ba mais mateya wana tango azoteya tango mosusu soki église ekota 200 personnes ezwi na oka mutu moko amoni penda oyo yanga conseil wani li kolakisa nini omoni Fally normalement lesa sous musique te pour ceux qui artiste ofandi olobi allié saka lisusu te c'est que olobi yango donc oloba on a présent alors na passé allié saki yango nazoloba boye ye tango alobi na ndimi te ke Fally message wana pesi
na ba jeune penda ba uta ndako ba ya na ba orchestre ba ba sokola mai wana ya préciser la kibiso te yondo ba keza ya bango te ya préciser ya mona uto loba pasteur tango loba tango lelo na ye côté ya mutu moko boye ça te prophète préciser za ya nasi que za ya jansi tango lobi mutu moko yo tala makambo o ya kobimisa lelo aliesa kalisusu te c'est que fallait pour passer aliesa ki musique yo kanata po nini fallait aliesa te tanga utaka parler na bango tango ayaka quartier latin abande kolesa pe musique yazo créer makam na ye dans ce cas c'est que atika baninga balesa musique ba évoluer fallait lobby na système ya pasteur na tango leo na côté eza suka na conseil pour na nini pour eza na ba âge mususu balesa musique te standard musique eza lesa punda lesa ou fallait laisser la musique te musicien fandi une année plein obeta ba concert à malunga te mbongo azozo wapi bo confondaka te mbongo matolo na mbongo musique fali sokoti YouTube na yeba miyo azobeta lelo bato bakasaka soki YouTube muta esali dika azokasa zui combien bato basaka na ni ba mais dans ce cas lelo tu wana ba musicien baza pe ba homme d'affaires aza musicien mais za ba activité mais homme d'affaires mbongo ano zui na ndule fali pas zo mbongo na ndule azaka ka musicien taza pe na ba entreprise na ye avant zo mbongo na ndule laisse ka musique tant apesi conseil soko tali pe master ne mususu na bia komo na fiche ya mutazo beta re na producteur ayebani te eliko la sortie so misi mbongo na poche na oti ba fiche afale mona ba kombo ba producteur te ba beta e eza normal yango ezoloba ba age mususu eza ba age akomi betisa te vous comprendre mais jeune moko soka bimi na ya mi betisi boko comprendre auta ni orchestre songolo pakala mais bango da bazwa mapapu donc bossa l'effort tant apesa pesi conseil donc koloba fali et comme avant mabe mais mapapu bazwa yango na lokwa bakomi ba boss baza capable lelo to yebi ke monde ba producteur et comment moins compliqué alors mutu so za possibilité na ye au de congolais alingaka fali te bongo c'est produire ce qui fallait abande kokoka kobeta ba salte soki bataki fali miko alobi musique eza ba salte ilingaka tambola media mobimba mais lelo mona journaliste avant na TV azoloba musique eza ba salte na mboka oyo papa Wemba atango aloba ba sala tina bilamba musique eza bilamba te na mboka oyo grand prêtre papa Wemba aloba mutuka ya ngolo ndaku ya ngolo na musique ezalaka papa Wemba aloba bien splendeur mbongo siko na komisa yo pourquoi quand on parle de la musique tolobela bilamba te tolobela salte tolobela lisango ngongo kingo dingo quoi musique yango na musique papa mbaloba musique eza na ba instrument musique eza accompagner nani na basket à bien wana lobela bilamba te splendeur na bien déjà mona misa est-ce que yo kondi mande kona keta concert ya mission zo yema mutakala ngana zo lobela musique to na lobela musique je parle en termes de voix est-ce que ba yemba ka mutakala mais to lobela bilamba quand même to lobela mambo ba saper te to beta mais tant balo olobi musique eze lamba te est-ce que yo lobaki musique eza ba saper te olobi bien eza yembande binande betani na nzoto za mutakala mais biso to la tit mais to beta musique to beta musique eza yembande binande pesande c'est pour fali tanga matana podium batela ke miko na makolo pourquoi batela na droit chemin yo kaka ba démarche afali azaka faux chanteur ezalaka eza moko ya ba argument ya mandoki fali place ko simba ezate boyaka boganga ka makambo ebele bato bayaka balukaka ba argument te peut installer faux chanteur mais tellement succès zoleka besoin installer logo ezo simba te yango na lobby tango on dirait aux côté la paix journaliste en moi le bagi musique eza ba salte ngana côté je suis au milieu parce que lorsqu'on parle de la musique quand le bagi que artiste là qui bien oui que yemo ka pesa réponse à le savoir oui que yemo ka pesa qui réponse à le savoir mais je ne trouve pas ça important parce que quand tu parles de la musique eza yembande binande pesa spectacle siko tango yembo wapi oyemba na salle bien sûr na musicien moko te kuta zaka na posa ke ayemba nzembo ne sugeleka na ndako aza na posa ezwa batutu après avoir kozwa mokili okoluka place oko sangisela ba on dirait que mboka na biso ba salle mythique ezala ba côté musique okitisa côté musique olobela beaucoup plus na mboka na biso ba salle mythique ezala te yango tozwaka ba showbiz Grand Hotel Pullman eza nini salle mais salle mythique te eza na place moko te okosangisa bato yana ba terrain ba place en plein air pona mututu wana pe ba fanatique balingaka ba leader na bango baza azani na moyen te ya kokende Pullman na futa 500 artiste na bango atie concert amsu ya 3000 francs na terrain en plein air ko ba mona ye
wana pesa so mutu tanga alo ba musique ba salte ye moko tala niveau ya réponse apesi ya bien mutu apesi réponse azate mais ye moko azu tige ate misi boso salle azo benga bato ba sous concert ya musicien moko ya mboka na kata salle ngana kasaki tango installer bato tango lobi ba propos moko boke musique eza ba salte opesi déjà message musique eza ba salte moko ko installer que musique eza balabala balabala qui bien te splendeur voilà nga ce qu'on a expliqué yo nga pe naza côté wana na ozala d'accord na yo te parce que musique eza ba salte pourquoi selon compréhension na ngai salle oui obeta na salle bilamba oui ola ta pose présenter mais musique eza yemba nde binande pesa spectacle ko yemba wapi mais na kati ya salle ba ye salte ba ye musique ba ye okoyemba wapi tant balobi salle ceux qui musique eza ba salle te mais ba mindela na ba suisse mutu te po ba sala ba salle mythique lokola bazo sala ba salle so musique eza ba salle te mais ba musicien pe ba welela te abeta ta bidon arena vous comprenez lelo komi mutu azokende koluka tomoni ba leader ebele maestro Fabregas félicitations à quel luka même Casino 2000 donc au mona ke bozana mutu moko azana mboka fali tellement zobeta trop et kokoza ateka fali donc atie date na parce qu'il fallait habiter ici boso maestro toi selon programme na te musique eza bagarre au moins ni nde bolobaka lelo fali azo ba trophée so Fabregas atie concert na ye nenge total la musique total na kati alors ça fali azo sa makambo bien eza normal so bandeko ne bazoya so basali loko ayete mais bazoya kobeta fali to bazoya obeta musique na bango na ba orchestre na bango selon ba programme na bango te na lobi fali aza exemple à suivre ye moko tango atelemi azosala émission lobi nini tokobeta po donc ozomona ke azolamusa bato makasi même si fali aza te na musique ya Congo makamususu pe ozala ba courage ya bato bazala nango mususu pe kosila bato bele pe ko kosila komona pe lité akanda kozana eloko te ya koya koloba na TV po azwaka matière epa fali pupa bawangila pona fali koto koyoka moko alobi leader ya makelele pona fali aza unité de mesure mutu nyonso so ye na papa sangwa simba fali so fali alobi 100 000 ya poster donc aza centre de mesure ya mutu nyonso o akoluka simba musique eza basale yango mindele basala basale mythique soki ezali basale te mais bato balali na bango penda ponge puis ozoki toucher na ve nyoka longo oloba ye kuta beta basale te nana yebi so ndasa musique bongo aza na posa basale te opportunité nde yaka te yango nalobi ngulu mokola kokola tango atunaka mama ne po ani monoko no eza molai mokola kolaka atunaka esu te ofingaka fali asombaka batrophée mokolo ozwa trophée olongwa na range wana ye trophée basombaka te okopwana mukolo kobanda kobeta bayu areno koloba musique eza basale bon meka ko répondre biso musique eza yemba nde bina nde beta nde to musique eza basale bango nde toyeba bongo bavi na bango par rapport ya yo déjà tala concert nini ya artiste actuellement ya mboka azoyemba bato bazolela par contre eza ba leader muso ayemba kazoyebisa bafani nazoyemba ondire nazoyemba te bozotelema te parce que belle voix bozokumisa mutu azoyemba mazodéclarer so bato batelema yo ka fali a déclarer fali soka te à mort te micro déjà musique belle musique eza lokola ndako nzambe ton pasteur azote ya bandimi faut ba vanda kimia ba yo kalilo ya mai ya bomo voilà na pesi yo eza lokola artiste azoyemba ba ba vanda kimia ba yo ka habitant pasteur azote ya bandimi tan ba fanda ka kimia soki ezo eloko tuti a tellement rakoti bo na poche yo te offrande avant que tu offrandes des bandas. Même pasteur a fait ma nazote on dirait aux amours lili le lobo sambela ki bien te kindokela tibino même pasteur so azote ya batwani ngana ta koloba alors ba problème ni bobe tata mulolo dit amen a koloba ndenge mona fali pour paso atandika mikobo batwa lela Splendeur année eza na 52 semaines artiste alobi abetaka 58 concerts par année. Tala siko nifa congolais. Vrai ou faux? Tala siko nifa artiste à Kosibiso to artiste à Lobi à Solabeta des concerts par année. Vous comprenez qu'il fallait ça unité de mesure. Par mois? Na maloba tout. Nga kuna kamwe émission ya fali pour ça là pas même 24 heures. Mais ça succès ko le album sali ba moi. Siko problème autre ça dans aussi. Eza na succès ko le album sali ba moi. Ko maloba tout fallait aloba ki ba journaliste ba commission ba question. Te ya nyonso to yo kaka. Ya ba nyonso to yo kaka. Omona
Donc au moins 100 000 ebimi question ya makambo ba concert 50 concert ebi ke lelo melomane alinga ba kosa lisusu wana komo nango bandi melomane alinga ba kosa fali soka lobi abeta 58 concert bino bo calculer combien 50 nana yebi sio ba concert nyonso fali abetaka ezali nzanza bongana langi chaque samedi dimanche wana bo komisa ngo Congo bo calculer selon Congo fali abeta na ba concert ba jeudi te poto ebi ke ça ba calendrier ya bo bino bo sa calendrier bo calculer selon samedi dimanche point barre. Mais il y a la biso quand on ba concert tout mais tant abetaka ba jeudi za na kati biso kuto ka moi viena ba concert ba jeudi na ba mboka bato bato misu bakendaka boulot po bato ba pema ka ça. Il y a on ça la 58 concerts par année. Normal so bo calculer bo landele au mona débat autour ici là. Parce que bato ba ça la calcul po eza ba mission ba za na mboka to yebi ba betaka chaque samedi dimanche. Parce que yango fallait le bibo tika coller sa musique. So ko bet na salle moko bo betaka chaque jour bien te na ngana moko bato bakota na 100 balles. So eza 200 personnes, eza 2000. Et ça ngoko na la ndeni. Imak Makengo s'il te plaît, ba ki c'est la biso ata 3 minutes pour na tikali na deux questions moko eza importantes. Tomber en bongo artiste Fally Ipupa parce aza accusé, voilà le mot aza accusé par rapport ya dossier moi en tout cas. Les gens disent que aza na sima ya Kisinjora. Et ça normal. Ce soit la Fally. Mais pourquoi il peut faire ça? Ouagagaou, Fally. Oh, Njintaleka, Fally. Donc, ça va bendi Fally te actualité rosalate. Na makambo bongo Fally aza na sima. To sala pena ba réaliste. Fally asala nini. Donc muta batu ye moko ya vandi alobi makambo na ye. Tangu nde batu ni soki olobi ozongela ki danseuse okobeta place nini ye alobi na kobeta na pas Fally. Et puis ba moni pe communicatrice ya Fally pembeni wana te vena biso njora azala na Fally mais makambo wana tango ebanda venjora pa yebi makambo wana eli koloba te ke Fally abengana njora po yazo sa makambo ni na Fally na njora bazana makambo na bango donc makambo wana eza mona nchuka na ba vena biso wa papa chéri bazo sa makambo eza pe makambo na bango problème omoni lelo biso tozana na Fally Fally soka yoki neti bakangi petit na ye moko boy omoni lelo koma so bakangi mutu Fally abimisi mutu babi Fally mutati atindaka bango so papa boti bana ndako so mwana za kuluna est-ce que papa mutu tango abotaka bana lobaka yo koma kuluna okota za magistrat donc aponele da musala so kuluna na kezokisa mutu so bakangi mwana na papa ko bimise pona motema papa mais li ko lobata yem tatina mwana zokisa bato eza bon te zande mona Fally azotala bato bazana nga bakangi ye kuna ta mususu famille na ye to relation na ye na yanga yangeleki na tsaye loboko na benda ye eza normal donc dossier wana ya mwana tsuka eza nango Fally te Fally oyo sa nini. Bon, to cité na affiche ya Fally Ipupa utaki ko publier dernièrement. Fally Ipupa publier affiche na festival wana bakozala à tête d'affiche ezaki Nicki Minaj et puis Nino sima Fally Ipupa nde moko amitaki 3e mais Nicki a utaki ko publier même affiche komba Fally Ipupa ezate wana ezaki ka kosa leka to Nicki nde abosanaki. Est-ce que bomoni ngo kosa leka? Est-ce que mkolango na nikoki kwa nini makambo Fally tout nan batu ba ya te ke o eza bien omona na eloko eza ya solo me batu baboni ngo lukuta to vanda karati kama yeso Fabregas alobaka nini aza invité na Côte d'Ivoire yo mona ka ba journaliste pe boleka na TV bolobaka kosaki omona mutu ta koleka omona ka so komika Fally batu tu ba ye donc makambo eza bien bon mon avis na ba festival wana da cop na yet donc il y a déjà qui na makambo wana c'est Azaki invité te yemo kwa créer et az invité il y a ko sala bloc wana te il y a la professionnel et puis musicien international ndeni na affiche ba invité ya zate mais yemo na affiche na ye o ya teli biso yemo kwa ko so il y a sala makambo wana ta sala affiche so amiche po so ko bito kende makambo affiche na ko ya ko lobelo ba affiche mususu abata na ba jour ngo eleka to mona pe concert te. Concert c'est autre chose mais wana eza invitation ni sortant ba ke ça ba ke sandule concert peut ta affiche nous le beaucoup ta affiche membre compliqué ça li ke bo Fally nanu a posté loko na page neta supprimer mais ce que zaki Fally a mais a posté eloko o eza ya ngote parce que bato baza peut-être ba yete mais ya miti ce qui déjà Fally a posté c'est que bon mona yi
Bose la jour yango. Tondima bango tondima Fali. Te Fali déjà soki a posté point barre bokomone place wana. Avant poster azala na précision makamna ya poster. Fali asaka motema te kuna basalinga na yana sa ya lukuta. To mona ba calendrier ya lukuta. Mais kuna zate poto moni ya miche kuna zate. Oui congolais kaka la kasaka ambuya ka Fali congolais soit bien balukelo. Omona pena mutatie ndule na salle mo ba bimisi pena na date déjà manifestation et la wana. Au moins artiste à rapidité à supprimer. Mais par contre, ça écoqué aux ala. Moi, peut-être ça, les aux ala occupés, peut-être bueno, peut-être va yoka. Mais invitation, quand on te donne l'invitation, il faut changer. Moi ne vous ara, kuna moi va contre traiter ala. Et pas fallu pour pas. Et pas fallu pour ta contre et pas fallu pour pas contre ta pour te payer à rater pour professionnel. Artiste a publié affiche na kombo na eko makuna boy na États-Unis a publié ya ça. Bandu les belé à 10 000 ba 15 000 na mboko fallait boyaka. A NPT. A boy pe kozwa. Au mona aloba a kinganyo so asula ka bien mais na PC contrat wana. Mais ce que tant fallait à boy atala siko degré à batomba zamtia abe. Ba proposer fallait 15 000 à boy. Au moins ba bengi mission mususu ba longoli 12 000 ba PC 3 000. Mais si azobe te bongo donc, aux hommes qui fallait soit bien abandonné masco ba 15 000, ba 3 000, au moins ba to andové taté, artiste belé ba ozwa, o ba benga 207, ba ngotu ba koti ba keti chanik, fallait pardon, comment dit malaba 1000, to beta wat, pour mutaza succès na minute oyo, na place pa peso 2000, sauf fallait dans 2000 o beta té, au bando mo na bandové ta banda lundi ti dimanche, lundi pour mbongo nyonso azozwa. Donc azamte mamalam da boya ka ba cacher mususu pour permettre bato bazana scène va respirer. Ok, Splendeur Mbongo, au Lobaki album nous a combien de chants? En tout cas, il y a 14, mais ma volume 1 a volume de 7. Ah, Kabouli en 7. You peux ok, non, t'es moins likolo. T'es likolo, t'es pour na bato ku basala album et ça va succès liboso na biso terrain ngo compliqué bango. Yo yesi ka ko kota ko kende na ngulu. Les et puis surtout formule 7 eza wana nguma. Na benga nguma so boy ka Amélie. Amélie. Vous comprenez? Bon, ceux qui ont mis la bateau, ça m'a qu'est-ce qui prouve qu'ils ont mis la bateau, ça m'a mais oui, ils ont mis là. L'album est bimé. Dynastie Zobeta, ma casse na terrain. Les albums, mon côté au rotan, ils ont enlevé la formule 7. Et on a dit, obi album nini, na bi Dynastie Zobeta, ma casse na terrain. Même album, on est bêté si fallait 3 jours, on va payer Afrique. Il y en a tant, qu'il y a Europe, tant, Zobeta. Et puis, on a JE, banda JE, 2025. Fallait aux en côté azo beta kaka siko niveau paiement. Donc oui, c'est vrai que artiste beta mais album ezo beta na terrain. Tant azo beta bongo quand pour la formule 7. Nan album mususu limité. Donc formule 7 mutalongola moi azate mututu aya abimisa bat pe ba yoki me ko longoleza ka yemoko. Yemo fa tsango pena mupanzi paf atielo mususu. Mais dynastie etenga misango tipo yango existe. Te loko tenga misa formule 7 ezate. Comment okoki kozwa examen moko bozo pour proposer examen eza sur 32 ya juillet ozo proposer ngona moto a juillet sur 32 nani a juillet mutabimi album banze monyoso yo kani comment kozwa album no sango peut-être na album susu omona eza belé so na bio yembelanga 5 nzembo ata album o bimi o yemba te mais songa mona teka album ni no yemba 5 nzembo te po formule 7 no yemba 5 nzembo l'album mususu pour proposer na no yemba ba 5 te comme 5 te pourquoi pas yomoko calé ko segbo a calé on a bando bimiselo wana siko ezate na bando bimiselo ba titre ya album ango yemba nzembo mais so fali ata na bi titre te so na bika Patrick Bakalos oyi mama okomba titre nzembo so na lobi médaille mais so na bimiselo titre kaka moko na minute oyo na tangelo ma titre ya bi yemba nzembo ango compliqué yo esenga na pesa mo niance po ba nzembo yo jamais wana yo lobby ba devoir eza de wana yo lobby Splendeur tokomi na suka entretien na biso Splendeur message pour na yo moko voilà oui message à suka en tout cas batutu balandi biso bapesi biso temps asengi bango ba merci et puis na pesi bango ba gros bisous ba mbote na bango nyonso bapesi biso temps balanda biso et puis bazela 1825 jours ezobima na maxawa na pesi Christian Bonanga Toxique, Bambote, Créance Lusala, l'Injilwa les plus célèbres, Coco Dilasso Opéra, Venange Dibadia Tayanana Boduga, Vie Fiston Coloqué, Venanga sous les Kauka, donc Batutu Balandi Biso na Pesi Bambote, double SM, Sandra Manzaku,
apesi bambote. Voilà, ba warrior, merci beaucoup melanga chaque jour na monaka. Ok, merci Naba Meloman Nyonso. Il y a la bonne musique parce qu'il y a 5-6 bino Nyonso. Vous avez le roi libre maman donc boya monate. Voilà, merci Naba tout Nyonso. Oyo ba lundi biso. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager massivement l'émission. Restez branchés à Congo Mobile Télévision. On se retrouve à la prochaine émission. Bisous, bye. L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais des mouvements associatifs publics et privés d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de la RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. À en croire Ado Youé, ambassadeur de la jeunesse congolaise, l'objectif est d'apporter une solution rapide liée à la création d'un espace d'échange entièrement consacré à la cause de tous les jeunes Congolais d'ici et d'ailleurs. L'ambassade de la jeunesse congolaise vous concerne tous, n'hésitez pas. Vous devez comprendre que ce qui nous réunit nous rend plus forts. Et nous allons avancer toujours avec la paix et surtout l'unité nationale. Voilà pourquoi j'invite toute la jeunesse congolaise à se joindre à nous pour collaborer ensemble. Moi, je joue juste ce rôle de médiateur et le rôle d'avocat. Je serai là pour vous et je me donnerai corps et âme juste pour vos préoccupations et vos problèmes. On sera là. L'avenir de la République démocratique du Congo promet meilleur et cet avenir est beau. Et nous allons construire tous ensemble l'histoire de ce beau pays, la République démocratique du Congo. D'après les invités, l'inauguration de ces bâtiments se veut être la concrétisation de la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Et je déclare donc en ce jour inauguré ces bâtiments qui est dédié à la jeunesse et j'invite toute la jeunesse congolaise à fréquenter cet endroit parce que nous mettrons à la disposition de ces lieux toutes les informations et toutes les opportunités pour la jeunesse, mais également que nous tous puissions travailler à côté de nos autorités militaires et sécuritaires sur la question de la paix pour notre pays. Projet, ne restez pas ces jeunes-là qui est en train de murmurer, de pleurnicher à tout moment. Essayez un peu de penser à quelque chose à faire et puis voir l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur qui vous fera la voix pour voir le ministre qui peut peut-être concrétiser votre projet. Mais c'est un plaisir, c'est une fierté aujourd'hui d'avoir ces très beaux cadres qui désormais pourra recevoir des doléances, recevoir quelques problèmes que nous avons nous jeunes. Donc je dirais coup de chapeau. Depuis sa nomination au rang d'ambassadeur de la jeunesse pour la paix en RDC, ce digne fils du pays se démène grâce à l'action coordonnée du ministère de la jeunesse à faire les lobbying et plaidoyer pour l'épanouissement de la jeunesse et son implication dans les processus de prise de décision dans les institutions étatiques.